ekabolisaka biso na magazine ebele oyo etoni en la ville province ya Kinshasa eza puisque monda ekolo ase baza mingi na actualité de manière que population bozo avoir information ya solo. Mbote Congo Kinshasa, mbote Congo Brazzaville, mbote ba diaspora la confiance et fidélité au bopesaka biso. Na sommet ya édition mon collègue boy baketo ko sur la Kamboya. Plus jamais seul, il y a trois mots et petite confiance et l'assurance et la mission va victime. La partie Est de la République démocratique du Congo peut remettre sur le solo. La campagne électorale, il y a moins ainsi le cabamba numéro 227 il y a Tchangopé 144 Maman Calvini Onyum, le candidat qui est député provincial. Il y a commune qui m'a fait que peut remettre sur le solo. Formation, il y a un nouveau commissaire en compte de aussi avec un partenaire idéologique. Tika de Fongola édition émission mon collègue les tickets gagnants le numéro 21 Union sacrée de la nation Azo Koba Seko Koba na ba campagne électorale na la partie Est la République démocratique du Congo. La sécurité, la politique et les élections. Pour la sécurité, le chef de l'État ne lésine pas sur le moyen afin de neutraliser Paul Kagame, agresseur de la RDC. Sur le plan politique, il a évoqué plusieurs projets réalisés et d'autres en cours, dont l'augmentation de la réserve stratégique, l'augmentation du budget national de 5 à 16 milliards, la gratuité de l'enseignement primaire, la gratuité de la maternité, volet de la couverture santé universelle, le programme de développement local de 145 territoires, la stabilité monétaire, l'agriculture et la transformation de produits locaux, ainsi que la construction de la route nationale qui part des Bukavu jusqu'au Kasaï en passant par Walungu. Enfin, concernant les élections, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a alerté la population sur l'existence de candidats qui ont pactisé avec les ennemis de la RDC et lui a demandé un deuxième quinquennat ce 20 décembre pour parachever sa vision en faveur de Congolais. Plus jamais celle, trois mots et ça, encouragement et puis les collaborations basées sur victime de conflit à la République démocratique du Congo. Ndeko ya Congo, boye bake, plus jamais celle. Bon di melangaike, trois mots oyo et ça le lot gravé la mémoire ya ba victime paix histoire de la République démocratique du Congo et qu'on retenir paix bon di melangaike. Le chef de l'État Félix Tshilombo Tshisekedi a commis pour la réaffirmer attachement naé na ba victime ya ba violence sexuelle oyo eza lié na ba conflit na ba bitumba ndenge na ndenge souci eza ya kopesa réparation na bomo ya ba victime po bazwa pe esengo ya ko vivre le kola yo na ngai. Nous avons créé ce fonds pour qu'il vous apporte une éclaircie, une petite éclaircie dans votre vie assombrie par ces moments horribles que vous avez vécus. Le fonds sera là, sera toujours là à vos côtés pour vous accompagner afin que vous puissiez reprendre goût à la vie, que vous puissiez vous servir de ce témoignage pour parler aux jeunes générations et leur dire combien la République démocratique du Congo n'a pas besoin de ça, parce que c'est un havre de paix et de bonheur, ce pays. Il est merveilleux et tout le monde, tous les Congolais y ont leur place. Bondi melangaike, bapota la mitema, kolela oyo, bande kolabiso, balekisa bataille mingi na situation ya pasi, oyo eselema, mingi la partie est ya mboka. Boye bake, esengi, accompagnement ya malamu po, baye bake, bazali vraiment ba vrai Congolais pe esengeli ba vivre na kimia na esengo nyonso. J'ai beaucoup apprécié la façon dont le président de la République nous a parlé, nous les victimes des violences sexuelles. Vraiment, nous sommes vraiment souriants. D'ici quelques matins, il y aura des réparations collectives pour toutes les victimes de violences sexuelles. Il nous a consolés, il nous promet qu'il va rester auprès de nous tous les jours. Nous ne serons plus seuls. Raconte Oyo, Boyebake Esali Esengo Malamu Po, Bande Kobazu vraiment, assurance que tous habitants sont elongo, malgré que Baza Moussika n'a vu ce en la vie province de Kinshasa, mais nous sommes tous attachés à Bolingo de manière que Bangope, Baza Pe Esengo, Yakope Makitoko Yango, Tobetisika Kambonda.
Bondi Melangaïke, lancement officiel ya candidat député provincial numéro 53 commune alimentée. Mon amboka Jean-Kadi Mambikai et Salamaki avec un partenaire idéologie avec Carnaval Mokitoko au mon amboka. Wilfried Samba a représenté Kimbonda École au magazine d'actualité. Candidat député provincial numéro 53 na limité, Jean-Kadi Mambikai a salaki lancement officiel ya campagne électorale naye mokolo ya dimanche le 10 décembre 2023. Mokolo ya ngobotu nanga nini putulu mataki makala moto kitaki a salaki mobange na carnaval atambolaki inde na commune ya limité kuna na quartier Kingabwa elongo na ba papa ba mama pe bilenge o batondisamaki na esengo ya kwa accompagner pe ya kwa encourager ye batondisamaki na esengo botunanga nini komona jeune leader ya modèle ya boye atonda bwanya aza mutu malamu asalaka makambo moko ya kitoko oyo esepelisaka ba papa na ba mama ya Kingabwa le numéro 53 ye azalaka toujours pembeni na population na ye lokola masolo elekaki kitoko biso pe magazine bonda ekolo tozalaki nzinga wana boyoka ndenge ye moko le numéro 53 Jacques Kadima ndenge abetisaki mbonda liboso ya caméra na biso. Non, vraiment message on a koyi kopesa bango ezali ete bayeba na coopérer choix bayeba na kosala choix rationnel. Seul choix rationnel ezali choix ya voter jeune oyo azali na valeur et également o ayebi ko circonscription na bango parce que limité ezali monene depuis kala tubanda omona ka bato bazoya limité bazoya mais après kozwa ba voix bake na bango mais suite et zoyebana te lelo totamboli yo moko moni eza babisika misusu esengelaki ba makadame ekota banini mais faute peut-être ya bato tozotinda toujours se retrouver que non peuple population limitée aza lokola population moko azo vivre aza na tata to na mama te na yango bana Kingabwa pe ya limité mobimba ya bino candidat yeyo le numéro 53 Jacques Mambikai bon continuer na kosala ye confiance parce que ye aza vrai leader azalaka toujours elongo na bino pe bo sala ye confiance botia ye maboko pour que akende kolobela bino kuna na parlement yango biso awa to betelie kambonda pou po ye aza vraiment leader ya solo. Nouveau commissaire au compte ba système formation ma casse il y a 3 jours na cadre de renforcement ma capacité na bango. Ndeko ya Congo boyebake ba nouveau commissaire à compte oyo le premier ministre Jean-Michel Samalukonde a aussi nommé ba outi ko sala 3 jours de formation na cadre de renforcement des capacités nyonso elekalaki na inspection générale des finances topé IGF na mokuse nyonso oyo eza avant bakota bango na terrain pour basala misala bango avec impact na idéologie tellement yemoko le premier ministre Jean-Michel Samalukonde azalaki empêché Bondi Melangaki a dépêché qui directeur cabinet na yepo a clôturé formation wala kitoko. Vous êtes nommé dans un contexte également où le gouvernement fait des efforts énormes pour améliorer la situation sociale et professionnelle des mandataires de l'État. Formation Oyo, Bondi Melangaike et Salike, ba nouveau commissaire des comptes, bae bandenge bakotambola et surtout mingi ya kosala musala kitoko avec impact et idéologie en plus et ça na cadre ya souci Oyo gouvernement azalango po na kotia ba ordre na secteur ya mbongo ya l'État mingi na ba entreprise publique et bongo yemoko inspecteur général ya finance mwana mboka Gilles Alingete alo bate po aza zéro et surtout que azala ko se prendre bandeko Oyo ba ko renforcer musala na e. La nomination des commissaires aux comptes dans les établissements publics et l'organisation de ces séminaires d'échange de connaissances montre davantage la volonté de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ainsi que celle de son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ne mettre que de l'ordre dans la gestion de toutes les entités publiques de notre pays. Et sali kitoko tokosenga pela bandeko oyo ndenge bokokota na terrain bosala misala kitoko pe tomona ba retomber positif et ça de manière que congolais pe ACP parce que et ko permettre budget pe et ça va pas pour ya kitoko yango betisika kambonda.
Il faut qu'on ait ma question zali mona changu ya solo candidat député national nazanga moko Cyril au voté zali bongo le numéro 227 mona mboka ainsi le Kaba Mbappé le niveau Kimbaseke azaka moko Mama Calvini Onyumbe numéro 144 parce que misala bango isala makitoko avec impact la idéologie kutu bala concurrente to landa nous page magazine auto saleli bango Nekonanga ya Congo yo oyo omiwelaki ozola candidat Naba élection décembre 2023 en tout cas mituna soki ozali na base topé ozali prêt ya kosala ba sensibilisation qui toko lokola les numéros magiques ya changu boyebake ezali bango le numéro 227 mwana mboka insino kabamba oyo akanga changu mobimba avec impact na idéologie et surtout que misala kitoko asalaka ezanga adversaire et bongo soki okela Kimbaseke amame okokamwa bapesi bango mwana kombo Mama Kimbaseke bokotuna ngai numéro nini numéro 144 Mama Calvini Onyumbe yango nalobi bituna soki ozalaka pre ya kosala bakampani kitoko lokola bango mibale bondimela ngai ke ezalaki ya koyinda avec impact na idéologie mokola dimanche trop surchargé na cadre ya bakampani électorale ya bango babandaki d'abord sensibilisation porte par porte mingi na route mokali na cadre ya kopesa bango idéologie bayebake makambo ezotambola kitoko toujours na nsima sensibilisation wana bayebake bakotaki na wenze ya kabako kokutana la population obateka kuna la cadre toujours ya koyebisa bango ke confiance na fidélité oyo bapesi bango bazala motema pio ke bakokota parlement po basala bango misala kitoko ya mingi boyebake numéro 227 ya Changupe numéro 144 ya Kimbaseke baza toujours côté ya population ke bayeba kovote utile mingi bana na bango oyo ya Changu parce que bango ne bazali bana oyo bakomela bango développement la kati ya Changu tellement que tolakisaka bino ndenge nini balansaka batravaux ya passerelle ya Veni Bibwa boyebake misala wana ezotambola kitoko avec impact na idéologie depa na Bibwa bakende kovisite batravaux ya passerelle oyo ndenge nini eza kokumbelama kitoko boyebake esukaki wana te bakontinuaki lisusu basensibilisation porte par porte ti kokoma na avenue Dokolo esika bibiro kitoko oyo fondation rebâtisseur po yango nde ezalaka mama na indusa oyo ekangaki sasa mobimba atuka moto akosa bino te kolongwa Dokolo boyebake numéro 144 ya komina Kimbaseke Mama Calvini Onyumbe pe numéro 227 Esino Kabamba les samouraïs du changement candidat député national ya Changu babetaki depa si kokende kokota na église yawe chama oyo ezaka la route mokalipo population bazala kozela bango ebele po basala bango losambo ya kitoko de manière ke bayebike wana bana na bango esengeli bakota ba parlement kitoko po bayeba kovote ba loi oyo ko permettre ke Changu pe Kimbaseke en particulier ezwa développement kolongo na église bondimela ngai ke les samouraïs du changement bakisala ye papa Changu mwana mboka ainsi no Kabamba numéro magique ya numéro essentiel pe numéro spécial ya Changu 227 elongo na numéro 144 ya Kimbaseke Mama Calvini Onyumbe bakontinuaki musala bango kitoko ya kotambola lisusu depa bondimela ngai ke bakomaki na terrain wa Manza esika wapi babas ebele bazale kozela bango avec impact na idéologie bino moko boyoka ndenge nini bayembelaki bango miziki kitoko nakosa bino te bazalaki ebele bamama bapapa na bajoueur oyo bazalaki na esika na po kozanga base en tout cas maatro et surtout que Changu mobimba mpe na komina Kimbaseke baponela bango numéro 227 papa ainsi le Kabamba candidat député national ya Changu pe numéro 144 Mama Calvini Onyumbe candidate député provincial ya Kimbaseke nyonso oyo ezali kaka kolakisa fidélité
comment est-ce que balingi tour oyo ezala vraiment bana na bango parce que confiance mingi bapesaka bangembo to pe ba ibu bakima kutu lelo bakoma kobenga bangembo na miyibi po soki baye bakoma kosobela bango tala ndenge bakoma kokima lelo oyo confiance ezongela epe bana na bango moko ainsi no kabamba candidat député national ya changu numéro 227 pe Maman Calvini Onyumbe, candidate député professionnel Kimbaseke numéro 144. Les infatigables, ainsi le cas Bamapé, Maman Calvini Onyumbe, Bondi Belangaike, Mamataki Luzusu, Depa, Po, Bakenaki na Kikimi, ainsi Kapi, Basale la population Akuna, Weze Mounene ya Kitoko, Kaka Nenge Bozali Komona, Bayamba Kibango, Bino Mokoba, Kanege Nini, Basolola ki ensemble. Pour la part de Kimbaseke, Ezali 144. Pour le conseiller municipal, on a travaillé na ye. On peut azali ko accompagner biso bisika nyonso. Azali pe mwana ya les rebâtisseurs. Le kolabino pe koza ba rebâtisseur. Tolingi to rebâture kiki na biso numéro ezali 691. Pour na Kimbanseke, na précisez bien. Est-ce que toujours on a bien? Pour n'a pas conseillé, Tozalina 227 tellement que Tolaki Sagabino, Mikolo Oeleki, lancement Oyo, Manamoka, ainsi le Kabama, numéro 227 Changu, P 144, Maman Calvini Onyumbe, Oyazali, Maman Kimbaseke, Boyebake, Basalaka lancement, la concours, il y a Coral News surtout ya Changu, Boyebake, Coral Moko, il y a Église du Christ au Congo, Nakomo ya Kilombo Kesa, Bakokisa qui 30 ans de carrière pour, Basal la Gabissa les amis qui toko. Et c'est que Mwana Moka ainsi le Kabama, les samouraïs du changement, candidat député national de Tchangou, numéro 144, Maman Calvini Onyumbe O Azali, candidat député provincial de Kimbasake, Bakita Kunapo, Bakominer la bango avec impact de l'idéologie, Kakanagani, vous avez comme une image Oyo. Et puis, je crois que les gens qui ont papa inscrit dans nos vies, pour Nangaï, ils ont 4 fois Naya Awa. 4 fois pour ma ponami. Ils ont commis dans mon monde. Mais ceux qui vraiment dans zone Sima, ils ont à 6e fois. Bandi Melangaïke, le Kola, Bazagabatu Oyo. Population balula bango avec impact de la idéologie. En tout cas, la cause de la bango ezalaki boeba leka ezalaki te parce que ma femme sage batisaki bango mo bange la kraka kuna mingi la route bokali de maneke bango boko bayamba bango batabula bango elongo po ba se communier entre ba candidat na bango pour fidélité et l'accent qui ezali ne bango oyo ba sengeli ba kene ko représenter bango na ba hémicycle. Makambaboe, il faut oser la caca, numéro 227 de Changu, papa ainsi le Kababapé, numéro 144 de Kimbaseke, Maman Calvini Onyumbepo, population Balula Yoboe. Yo, yebike, o mesana yo, kwa koyiba bavua koto yebake, wane 2023, keba, bakolia mbongo, bakobeka na lokola mbwa, okoloka soni, koyana yo koto tepo. Population Kotoyo, Baponaka, ainsi le Kabamba, les samouraïs du changement, la cadre de Changu Mobimapo, Yende a représenté Bango, la législative nationale P, 144, Maman Calvini Onyumbepo, a représenté Bango comme candidat de député provincial Yakimaseke. Biso Pembona Ekolo, et le Mona Bango, en tout cas, Yakosamba Kutu, Ezalité, Bana Changu Boye, Baké numéro 4, Ezalité, Moko numéro combien 227. Ainsi le Kabama, les samouraïs du changement, Bakisela, Papa Changoupé, Kimbaseke, Boye Bakiabino numéro Zali, 144, Maman Calvini Onyumbe Po Yende, Espoir Nabino Yangobiso, Tofuli Bangoka Mokako Sape, Betisika Kambonda. Un vrai leader, on a vraiment la vision solo et surtout la campagne électorale. Mitala vraiment, est-ce que déjà aussi l'équilibre aussi la caméra bonda écolo. Ce qui n'a douté, Wally Sala Nicolo, et tiré parce qu'ils allaient virage à Souka, population baye bayo. Congolais, Congolaises,
yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo, magazine bonda ya ekolo baleki ya Yezu apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba. Botala bino moko tomesana koyamba batu na plateau na biso po mutu na mutu atalisa vision na ye. Yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso, magazine bonda ya ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo. Oyo ayebi ke aza vrai leader sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo solo. Tala ndenge ba leader bazali koleka moko na moko bazali koyamba bango epai ya mwana mboka Alain Dewa na Medrine Kambembe avec un partenaire idéologie. To abordaka basije nyonso lokola politique, économique, socio-culturel, religion, pena basije mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso. Bazomona pero batana makanisi kimutema mabete. Batu mususu kala kimutema mabe ya longwanga na yawana. Me bato batana miso baomona Congo ezoke na ndenge mususu. Elle na limité na mumbele un peu partout. Donc nazo continuer lisusu nasuki wana te. To se sentir à l'aise na kati ya changu na biso. OK, merci beaucoup. Ndenge kaka bozali komona bango pe bazali balide oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso. Na bino pe balide oyo boza kolanda biso bolinga ka développement ya quartier ya commune to pe ya RD Congo mobimba. Bobenga biso na numéro oyo eza affiché na bas d'écran na bino. Toko yamba bino pendant 30 minutes sans débat avec un partenaire idéologie pour que vous exposer ba vision na bino liboso ya population pe aye babino. Yango biso na magazine bonda ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda. Bondi melanga ke esalaka pasi net ka ba congolais ba yeba vraiment droit de l'homme te pourquoi? Il faut ça m'appelle dissolvance za bazaki na terrain. Ndeko ya Congo, bondi melanga ike, likambo ya droit de l'homme awa na République démocratique du Congo, mingi baye bakaba importance na yango te. Boye bake ezalaki adopté le 10 décembre 1948 na Organisation des Nations Unies. Eza pouvoir ya kobonga na mokili pe ko encourager mutu ayeba ko agir pour la garantir à chacun la liberté, égalité et dignité. Awa la République démocratique du Congo, bondi melanga ike, soki otamboli en tout cas, badroit ya batu ezalaka nango vraiment respecté te na ba conditions nyonso. Bon, et le kozo pesa biso pas ces années. Il faut basala musala na lolenga bien. Tracasserie za makasi. Ba outro sala information lelo na tongo. Tracasserie et za la côté ba chauffeur te batika bango batamolo en ordre. Sauf en cas d'accident. Wana bakosa l'intervention. Mais façon bazo sala bandeko bazo déranger biso na nzela eza bien te. Droit de l'homme la mutu nyonso azana droit. C'est-à-dire yango moto zo permettre que Boube côté mutu il faut tambola boye mutu il faut sala boye mutu ya azana avantage ya boye. Nzela oya okende oya eza malamu mpona mutu puisque eza mibeko. Mais batu mingi bazo négliger ba éviter droit na ye eza nini. Alors c'est pourquoi ozomona batu mingi bazo bunga eza trop koyo batu ba policier badana banzela oya surtout entrée ya route mokali oyo bazoye bandenge ya kosala musala bango ndenge sengilité tala neti ndeko oyo azoleka na moto na ye oti kosoma ngo ya sika mais bakangi ye na occasion de rien et pourtant chef de l'état lobi te kaseri na mboka za la lisusu te jusqu'à nouvel ordre esalaka pasi en tout cas ekozala malamu badroit ya batu ezala respecté tango nyonso tozali awa na kati ya mokili et surtout esengeli oyebake soki mpe ozwi engagement to pe responsabilité na esika moko boye yebake o azali pene na yo ye mpe azala badroit na ye esengeli ezala vice versa yo respecté ye mpe arespecté yo to ça fait badroit ya moninga de manière que totambwisa makitoko mpo mboka alobi ezala esengo yango tobetisi kaka mbonda. Les grands chefs coutumiers prince kita village Mawawa en tout cas bondi melanga kazali choix ya famille P. Bautay vraiment ko installé officiellement le groupement Pedro de manière que makamna eleka kitoko et surtout que ye a se bazakami na développement. Kuna peso kei au CP là tous les éléments.
Mwana Congo, likambo etali village Mawawa, boye bage kimia kitoko ezako vanda kula po les grands chefs coutumiers Prince Kitakita Ngavu, en tout cas, bon dit Mélangaï qui est mon cause de développement avant d'ici idéologie qui toque, à tout temps, la même morale, la population, la chef de groupement, la autorité à l'État, à tant que le niveau de commune, top le niveau, il y a un ministère, où est allé affaires coutumier. Bon, baké, nous nous ma bé ezalité, oh, kaka le kola mobondo, ma kambwa kala makabalo kuta, ezaka mingi mingi dirigeant ba usurpateur au baouta kolongwa, mais le oyo, tellement que azubo considéré officiellement pour azali choix ya famille kaka ndenge bozali komona chef du groupement Mikonga mwana mboka Pedro apprécié ba autorité na kitoko de manière que a diriger mboka Mawawa avec impact de idéologie et surtout que souci na ende mingi mingi kaka développement boye bake population ba sepeli makasi elongo na elongo bino moko boyo kandenge nini ba betaki mbonda tozana esengo makasi po papa Jiki Bokonzi lelo tozana esengo makasi. Oui papa biso tolobi merci tomoni chef na biso toza ko sepela na mukola lelo tebi ke chef na biso ndenga ye moko na biso ko tonga mape ko kede liboso tozana esengo makasi na Mawawa qui est avant lui bazalaki bakapita bakololo kote alors mukololo kwa ye nde bazongiseli mukololo kuna ya en tout cas makambo malamu ezali vraiment biso to sepeli nzamba pambola ya kende liboso toza wana pona kosunga ye asunga pe biso ndenge makambo ezalaka ana esongo makasi ndenge lo to na Mawawa tozaki na posa tozwa bokonzango tozaki na posa installation yango lelo to ye po bastaller prince bastaller ya na biso na sepeli ndenge bastaller ye yaya abatela mboka bien yaya amema population bien pour population peut esepela na ye très positive et ça un combat de longue date où est commis na terme nango et produit ba fruits tout en essayant de récupérer ma belle na biso awa toko informer kana ba kozi mboka boye bake village Mawawa avec les princes Ngavu Kitakita en tout cas bon c'est pela bona na bino ponge ba bébé po kimia ezali kitoko kuna boye bake même ba candidat bazo kene kuna bazo sala campagne bango malamu avec impact idéologie pe ba ko voter kitoko parce que yangonde ezali idéologie ya chef de l'état Félix Tshisekedi Tshilombo ya ko sala ke kimia ezala partout biso pembonda ekolo elongola ba ancêtre en tout cas to fuli mo mboka prince Ngavu Kitakita boka ko sape atambu sa village Mawawa avec impact de la idéologie pour biso tout donc il faut la kuna tour parce que yemoko azubo kozi ndenge kaka famille et sali choix na yango to betelie kambonda tala ndenge to silisi édition na biso ya mokola lelo mais avant aussi sango bozana na sommaire ndenge nini ezalaki boye bake plus jamais celle 3 mots et petit confiance et puis bandi on a biso ba victime ya parti SIA République démocratique du Congo que la termino ma campagne électorale avec impact de la idéologie à moi la moka ainsi no kabamba candidat député national numéro 227 ya Changoupé la maman Calvini Onumbe candidat député professeur la Kimbaseke numéro 144 to la pista kibino faire formater ma nouveau commissaire au compte ya kuna na IGF. Merci si ma caméra ezaki bongo moi mboka Wilfried Samba se connaît la élève na Dissol Vanza boye ba montage na réalisation moi mboka écrit ma tête à paix ma sola tambusa me ki toko na édition par maman Medrid Kambembenga à la la présentation mais au bout de ko s'abonner massivement la chaîne YouTube Nabiso Monda école officielle Pebo Nabiso activité la notre élection avec impact la idéologie mituna sans vraiment candidat solo est-ce que on est qui déjà libosé caméra Monda école ce qui n'a noté bah yebi on a noté 0 yakamba muto ya mbaope ba ko ba na minute muke éthique de manière que au récit peut gagner ba campagne électorale qui toko ngala bilo tout la prochaine maso kolesu azongiti